place où meminga awate donc azo salon na ba signe yo mo sikoyo ba signe te ba liko interpréter au bando ba la mutu ba monanga oui eza ba signe zo lo ba ke place où ya yote ibota otozali eza libota ba poni yo na ngai poto sala nekeko ya suka toza ba ponami toza bana bilembo kolo Yesu asomba biso na makila na ye ya talo okomona moto azotambola défilé makolo ndire batie kol na se azotombola minute azotombola te azokende nete azokende te bosuka aza na makanisi nini amema biso wapi kimbangiso kobina te okotala mpe mabina te ba eza pa bakokumisa Satan biso tozokumisa nzambe toza na mokili ya sika ndenge tofandi awa moto azotambola défilé ovimisi maboko lokola soso avandeli maki omona soso avandeli maki olingo oya kozwa maki ati donc moto akomi na eta wana azotambola oza na maki tozokende wapi papa Fumolongo azali kosala mpe asalaka na kati na défilé azosalisa bamalade ndenge bozoleka azosalisa pamba te avant tobanda programme tobengaki tata nzambe nkolo yesu tata molimo santo bazala na biso. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Comme tata mon appelle tata molimo santo, prenons nos livres et nous allons lire notre première lecture. Au Kamatan, sont de David chapitre 17, verset 13 jusqu'à 15. Nous allons commencer la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel des hommes, de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, autant là, qu'est-ce que je vais parler de vos commentaires na le commandement. Votre journalisme du chapitre 20, verset 1 jusqu'à 17. Alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Nous passons dans les 12 préceptes de l'Église.
bwamboka l'État po bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. Linga bato nyonso atakutu banguna na yo. Komela likaya to diamba te, komela masanga milangwa te. Kosomba to koteka omokolo mwa yenga te. Kobina te, kotala pe mabina te. Kolala bolumbu te, kosokola pe bolumbu te. Koswana te, kobunda pe te. Koluka kisi te, kokota ndaku ya banganga te, ya bamarabu te, pe ya bambikuri te. Futaka mpaku ya l'État. Kokangela ndeko na yo kanda ya mikolo te. Ennemi to conflit. Yeba kondima mabe, to mbela osali epa ya baninga na yo. Kolia ngulu te, nke wato makapu pe te. Na kongo tata mwana pe molimo santo. Amen. Na kongo tata mwana pe tata molimo santo, toka matali susu mukanda ya Nzambe na mbala oyo misato. Nde siko tokotanga ba texte de méditation d'aujourd'hui est tiré dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 16 jusqu'à 22. Jean chapitre 15, verset 16 jusqu'à 22. Dans le commentaire, dans le texte côté, mais ma caméra la carte de l'Obelango. Et vous tindez dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 23 jusqu'à 24. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 23 jusqu'à 24. Donc, cette fois-ci, tu retournes dans Jean, chapitre 15, verset 16 jusqu'à 22. Ce qui te suit, tu vas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous le donne. Ce que je vous demande, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tobonela. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Nzambe wa biso papa simo ba okiangani. Ngai mwana na yo na ponamaki lelo po ete oloba travers ngai. Mais naza dignité pour utiliser comme instrument. Pamba te oyo na kosala ka seplisaka yo te na itamboli na ngai. Yango na semboli mbisi. Sala na kati na ngai po ete bana lobalia milimo na biso zo kobikisa na mokolo suka. Et bien de la programme tina suka disposer biso to ka liloba na yo. Kimia to sengi na komba tata mwana pe molimo santo. Amen. Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Na ba yeba kisima totangaki Somme chapitre 17 verset 13 jusqu'à 15. Ils ont suivi l'Exode 20 et à 17. Donc, je le répète, Psaume 17, 13 à 15. Exode 20 et à 17, si on est tout autant à Jean 15, 16, 22. Commentaire là-dessus à texte, vous puissiez quelques raisonnements dans 1 Corinthiens 7, 23, 24. Tobalaki na nzembo ba Yuda, ndenge tokobandela na Psaume de David, na programme na biso ya Lingomba. Touti wimba banzembo ya ndenge na ndenge awa. Na tango na biso lelo, faki abetaki, fluki ayembaki, bakorale yembaki, pamba te bazo ko utiliser d'instrument. Tozo koma on ba note,
bafliki mpe bazokoma na banote ainsi de suite. Maintenant oyo totangi banote eza te, yango wana totangi yango kotanga, mais ezalaka banzembo na oyo totangi ezalaki libondeli. Bakoko na biso moto bakomaki yango parmi baécrivain bato bakomaki yango, David nde moto akoma mingi koleka. Fondation ya psaume toyebi yango, kasi likambo moko toza na yango na lingomba tobandi kokoma neti bato bazomona neti routine, on dirait bazoteya, on dirait bazoteya te. Papa mokonzi abule azo se plaindre beaucoup na nkamba Yerusalem pona nini na comportement ya biso, surtout ba jeune. Non loin semaine oyo vraiment papa a changé système, tout somona biso nyonso. Na tant tozalaki na papa mfuma longtemps papa Simon Mokiangani azalaki na nzoto ya papa d'Angenda, soki azala besoin d'intervention aobeka pasteur moko ya kotanga mokanda nzambe. Papa pasteur yaka kotanga la biso chapitre boye. Papa pasteur wana koya atangi et puis papa limboli azalaki na rôle ya pasteur. Na tant na biso eza lokola soki mutuka ba mutuka eza la turbo. Na pamba bosan turbo ko matangomba te. Ba tieli biso 3 pasteurs plus papa. Donc to comme na 4. Et l'ingolo banini. Et l'ingolo bato mutu makasi. Mutu moko soka te ko kito yoka. Mais to comme na 4 pasteurs tous les mardis, tous les dimanches. Il y a un souci. Est-ce que évangélisation te ça la bien te ou bien biso mutu toli ko yoka te? Souci à papa ya wana. Na ba texte totangi David azausa libondeli. Azole na lobi kolo batamukile bazotu misanga. Opesa bango bomengo, balera na bana na bango, vi na bango eza kitoko. Biso tosana so na vie ya kitoko te. Mais balingi kotika so tranquillité. David azakolela kolo Yesu nde mutu ayiko répondre na ba texte totangi lelo. Tokokoma wana. Toleki wana tokela mibeko. Na mibeko yango nde mama na likambo. Mibeko mutezo boma biso. Là on fait la parenthèse. Vraiment la Seigneur attention, la chose a très bien soutenu parce que tu as 15h moins 10, j'ai que 20 minutes pour la prédication, la singulière attention à 20 minutes. Si on a débordé, on a 25 minutes. Donc tu as vraiment très bien attentif. Mibeko batanga biso. Papa Simon Bankiangani a renforcé les sous les 12 préceptes. Non seulement j'ai mis encore 3 pasteurs de plus, mais a renforcé sous les 12 préceptes. Parce qu'à ce moment-là, on a exalté. Dans le y a les 12 préceptes, Ezali n'a pas interdit. Ezali est loko toko salate. Toko zongela yango. Nini toko salate, ni toko salate. Pour nani bazo préception mi beko wana. Pour nani bazo ko renforcer prédication comme vraiment na ko benga monde ni comme besoin na hauteur on dirait que to défendre thèse moko quelque part. Mutu soko so ça l'examen ou bien na ba oyo ba sala ba thèse ya doctorat ou bien licence ou bien olingi ko défendre diplôme na yo. Encadreur na yo ko sembo ba travaux tous les jours zo ya zo pesa. Ya moto comme na sikoyo. Tout ça na 3 pasteurs tous les dimanches. Banganga nzambe binene ya haut niveau. Baza ko limbola lilobo papa zo pesa bango yemoko papa pasteur asa ko encadrer bango pona nini to bongwana a renforcer les 12 préceptes. Na texte totangi lelo kolo so lobi boye biso toza bato mokili ote toza na kati ya mokili mais toza bato mokili ote. Nous sommes dans ce monde mais on n'est pas de ce monde. Soki ba kotumisaka nga bongo kamwa ngo te nga mo batumisanga avant bino. Soki ba kofinga nga bokamwa te ba finga nga avant bino. Mais loko na kosenga bino bozala bolingo. Boyokana. Pamba te libota otozali eza libota ba poni yo na ngai poto sala nekeko ya suka. Toza ba ponami, toza bana bilembo. Kolo Yesu asomba biso na makila na ye ya talo. Ya on appelle ça chapitre pour un commentaire na 1 Corinthiens. On écoute makambo na kuna. Asomba biso na makila na ye ya talo.
ezali ndenge nini moyini satana abwaka na se ntango molai tata nzambe amoni mokili bebi asali baintervention ndenge na ndenge asali deluge toyebi histoire ya Noé atumbi Sodome na Gomorre atali abi te na kokontinue ndenge wana te nga ndenge ndamana kozwa perte satan bana kosepelaki abomi bato na ye omoni nasalaki ye donc tata nzambe amoni nakokita na mokili nakokende koregroupe baoyo baza na bilembo na ngai nakopenda bango penepene na ngai tokotonga na bango mokili ya sika nde kolo Yesu aye kokuta satana na mokili sazwa biso tokoma baumbu na ye tokoma basali na ye na makila na ye ya talo ndenge balobaka Jésus afuti rançon donc afuti makila na ye comme rançon ezali prix moko bapesaka soki moto aza en otage soki moto aza en otage bakangi ye neti par exemple dans bamboka towuta bakangi ba otage moto akangi bango koloba fo pesaka rançon sikoyo elingi koloba bopesa mbongo selo ndenge okata motu ya wana mais na lera nkolo Yesu rançon apesaki nini mpo nazwa biso alongola biso na maboko ya satana alongola biso na mokili oyo tokota na mokili oyo ya ye pomba te ye adeklaraka yango ntango basambisaka ye na Ponce Pilate ke bokonzi na ngai ezali ya mokili oyo te adeklaraka yango na siko mpo akotisa biso na mokili wana moyini satana asalaki mpe exigence kolo Yesu asopi makili ane ya talo comme rançon donc biso tokutani awa toye ofele te moto asopa makili ane azali moto adefenda cause na biso tolonga na maboko ya satana comme baumbu toya na maboko ya tata nzambe azala moto wana banyokola ye yango na lobi ke ta banyokoli bino me nga mpe banyokola nga te bakondima bino te mpo boza bata mokili oyo te yango namoni kati na lingomba barenforce mibeko pamba te si tolongwe na mokili peut-être bokoloba tolongwe na mokili ndenge nini tokendaka mosala toliaka na bango tosololaka na bango tolongwe na mokili oyo toza na mokili oyo tozala na mokili oyo te ndenge nini. Bon, je vais prendre l'exemple et que ça a un rapprochement à peu près. Ndenge tolongwe na mokili lelo bapesi biso les 12 préceptes nakokende na mibeko na mate nzela moko pamba te eloko so biso na tango ezali mibeko tozokoka te okomona moto asala lisumu azoseka azomona ni yango eloko pamba surtout biso bagene tokamata bar boyebi bar ou bien boîte de nuit dancing club bar boîte de nuit eza interdit tokendaka bisika wana te soki kimbangisi okendaka kuna na texte totangi lelo lokolo oyoki yango ekomi lisumu okende su te kuna na kati ya babina mabina na bar kaka te mabina sikoyo ekoma neti na mode okenda bafeti bakobina okenda matanga bakobina okenda bar bakobina okenda boîte de nuit bakobina mutu akufi bakobina. Donc ma bine est généralisée dans tous les domaines au mutabo sepelato au mutabo lela kolo Yesu ya lobi boza subata mukiliote at symbole wala basalaka ndenge babinaka partout et pas na ngana lingiango te mon beau que poina les 12 préceptes kimbangi soko binate okotala pe mabinate ezolo kana bar ezapa ba komisa Satan biso tozo kumisa nzambe toza na mokili ya sika ndenge tofandi awa idéologie bapesi biso toza na kati ya mokili ya sika tozotonga mokili moko ezali ete foto bongola bapakano bakoma bandima ete tata simoki mbangu mokianga ni molimo santo devoir na biso yango wana donc lokola toza nano enfermé yango wana to appliquer na makambo kuna na kati ya bamela cigarette okena bamatanga okena boîte de nuit okena partout lokola toza na mokili ote balongoli biso kuna komela cigarette te eko mobeko soko meli lisumu kuna na kati ya bar na babisika wana balataka bajipe ya mikuse baser corps bilambe kanga nzoto tant somo na petolo libanda batali te biso tozali temple ya tata nzambe molimo santa kozalaka kati na biso tokolata ndenge wana te tokolata tosala mpe ndenge wana te balongoli biso eloko wana donc tozolongwa na mokili bozokomona ndenge tozolongwa mpona kolobaki toza na mokili ya sika kuna na kati ya bar babundaka baswanaka donc
ba pratique nyonso elekaka na mokili. Mokili nde ezaneti ambassadeur na bango, ambassade na bango de bar. Donc na kati ambassade na bango, on écoute les représentants za ambassadeur azawana, na ba boîte de nuit za lokola ba accord diplomatique na bango. Donc c'est à peu près ça. Mais nous on n'est pas là. Nous on est des kimbangistes. Kolo so sombi biso na makila na ya talo. Alobi ete ba biloko nyonso bazo sala bisika wana, bino boko sala yango te. Bino bosala o biso to lobby. Donc na mibeke ko yi na les 12 préceptes ba lobby to bundaka te. To talaka mabina te, to bina rapete. To melaka masanga te. Donc ba détailler biso makambo nyonso eza na kati ya bar na kati ya ambassade na bango. Nous les kimbangistes on peut pas faire ça. Parce que on n'est pas dans ce monde. Biso tozala bango mais si to changer toza suna bango te eza lokola mututi ba longo le wana na makanisi siko azotonga mokili ya sika ndelo kamba yelusene mezo tongama biloko nyonso totangi na kati ya nkamba tokosala yango te papa na bito tonga tozo tonga pamba te eza devoir batira biso te soki totongi te pasi na biso kosila te. Prenons l'exemple na Yerusalem ya kala na Israël. Bazui capitale la bango baketia na Tel Aviv baketia pa mususu mais bamoni que non faut capitale zonga na Jérusalem faut zonga na Jérusalem pour les kamanzambe bandaki awa faut capitale zonga ba pays mingi si ba mesani place ba tengi ba capitale na bango bazoko zonga saté mais États-Unis habité nga il faut na que na Jérusalem biso bana bamboka to wuti oyo ka capitale Kinshasa Brazza tout ça mais so ba lobi ah non nga ambassade na biso faut que le venda na Jérusalem so ki kamone ko ili biso le bandi kasi on papa c'est to tongati. Le nom de l'ambassade d'Amérique a bimé à l'objet, non, l'ambassade de Kinshasa et que Nakamba, Jérusalem. Dès que les États-Unis n'ont pas de on ne sait jamais. Parce que les gens ont battu. On a besoin de ça. Tout le monde. Parce que ça fait des catés. Tout le monde a monté que le corps a basé pour tout le monde. Non, parce que tout le monde tout le monde a monté les Asika. Pas tout le monde a monté. Na kati na mibeko wana toujours, ils ont régir biso. Tous les 10 commandements, ils ont la carte. Mais ce que papa a renforcé, par le toujours baby samingi. Nous n'avons pas besoin de gêne. Tu as raté, tu as raté. On a la télécommande devant la télé. Si vous avez bandi bobina, c'est toi le maître. Tu gagneras rien. Change la chaîne. Tobina kate sikoyo biso ba zombi biso na makila ya talo ya kolo Yesu kolo sa kufa pona biso le kolusu ba potre na ba kufa pona likamanzani biso kufite à part ba koko na biso tala ndenge ba lapide ba potre na so kolo Yesu na mobeko ya kobina ba koko na biso na 1921 ba monele yango pasi pamba te ba yeba ikeza mobeko. L'État a kotaki na sima mobeko wana po akanga bakimbangiste. Donc so baye neti boye azoe bate bakimbangiste banani po lero wana vers blanc bonde to vandi zaragite na mboko bakimbangiste banani akosenga batie mbunda bambunda ozaga bilaelo neti batom ali beta ali bobina o ba bobina te batie ba ona loboko à gauche suka okanga bango relégation. Papa fuma longo na tango wana papa ngenda lobaki ete mobeko bakoko na biso ba mona li passe tata kozala très sévère rien qu'obinaki okotika la wana na poste 1 même 1000 ans parce que ça na bato ba kangemeli yango sikoto longwe to sana mokili ya sika to kamati makambo ya mokili ya kala ndenge na to pesa bino exemple ya ambassade ya Satan. Si on a besoin d'ambassade à Satan, c'est-à-dire babar, boîte de nuit, parce que c'est là où sa démonstration est vraiment spectaculaire. Batatana bamama. Bakote ya biso na combien de pasteurs na semaine. Oh toujours nous bon manaté. Papa zoko insister. Surtout on a retard biso to pesa retard. Biso ndenge to yebeli na matei to zui na ba papa bango misato. Papa si moment quoi que kata mokano. Papa si moment qui engagé quoi que kata mokano. Mais azokata te a renforcer ma tei. A comme il y a 3 pasteurs dimanche, 3 pasteurs mardi. Tout ça dans la classe hein. Si on moni ba dire le professeur
après ça cours à maths, cours supplémentaire. Bazou le sujet français, bazou le sujet histoire, bazou le prof et le batang so. Donc aux alaki zoba. Il y a un bazou le professeur belé ou aux hommes tout ma casse ils comprendre l'été. Est-ce que tu as comme tu as dans l'état là? To bina gate to kamati yango kuna na bar to kamati yango kuna na ambassade wana to memia na lingomba siko na lingomba soko bino yebeka ba pesa ngetumbu o meki ko bongisa ngo muke na défilé o komona muto zo tombola défilé makolo ndire ba tie col na se azo tombola minute zo tombola te azo kende net azo kende te bo siko azana makansini amema biso wapi ale ba tutango ba komone ba lobi yé bien to landa ye ça c'est l'envoûtement. Mutazo tambola défilé au vu ici ma boko lo soso vandeli maki. Au mona soso vandeli maki, olingo yo zo maki ati donc muta comme le tawana. Azo tambola ozana maki. Tozo kende wapi. Défilé banda pour na ko se relaxer, pour bandimis ba tambola défilé, na kati na défilé papa salaka. Papa fuma longa sala ko sala pe sala na kati na défilé, azo sala ba malade, ndeko bozo le kazo salisa. Pambate avant to banda programme to benga ki tata nzambe ko le tata molimo santo basala na biso siko bango baye biso to bandi ko défiler allez to koti makauma be ba kei na bango to tikali vide rien que na défilé. Je me rappelle un jour na kimbantseke papa fuma longo lobi bo benga na maman ndumba wana asako tambola défilé pene sengo wana ba défilé les ronés na propre biso ba jeune nan to yena makamna na biso na te aba. Nous sommes maman wana etikala yenga un jour pour kufa lenga kufa lobi lundi papa tela lobi maman yo abi pesi na musalaire honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne tikana poussa Nicolas nae maman on a dit grâce akufa ka sous lundi te aziti le loza mukili na ibi suite na été mais sunza pesi au grâce mingi za 100 ans. Si on a défilé, on a monité ça, on a trompé, puis on a azul makambo ko bina, azo sala moi ba modification mo ke o yo ko sepele na mo pamba te yo pe olanda ngo le sur la télé tant sou ko kendra ba. Un kimbangiste azo ke de bar. O bomi mo li mona yo. Pamba te kuna okei o tout fait amena yo. Ame ko comme tout fait, c'est-à-dire place au meminga awate. Place au meminga awate donc azo salon na ba signe yo mo sikoyo ba signe te ba liko interpréter au bando ba la mutu ba monanga oui eza ba signe zo lo ba ke place ya yote yo so ba monanga aso ba moninga na zo tum oui eza ba signe donc comme banga kuna te to ça na bilo ko mi ba na kat na nzoto na biso molimo na nzoto bilo ko na mi ba les a condamné ba vivre ensemble nzoto soka même molimo même nzoto mais to yeba ke nzoto azali wana azali le maître te molimo soka longo nzoto tikela longo pamba. Pourquoi tu dis que ça a plaisir ya nzoto kobina défiler na biso ezalaka bongo te peut-être biso pe faute na biso il fallait to tambola ka po bomona modèle biso to vandaka to tala bino bo saba démonstration sikoyo makamba be koti papa a renforcé ma passer ni baté ya biso après bon la prédication l'église eza bien te yango bato zo bongo na te. Ce n'est pas bien. To bina kate, to tala kape ma bina te. Maman, on a devoir à aucun là-bas non papa dakat nanda. Tala ela te la moana. Somo moana la ti bien te yo te yami. Corriger ça moana yo. Ah ba comme to tengela mukada nzambe mato ele ga mutute. Moi là tu là-bas mon coussé, ya on va la ba. Pe qui ça y est, ba ti on peut dans 12 préceptes interdit. Moi là tu là mais serré. Tout l'union se sont monana. Pe qui ça y est, ba tangia on le 12 préceptes interdit. So qui to mwana azo ba teza le sumu ko banda tango yo ayeba ki salama sumu pe azo sala li sumu. Li sumu wana ya yemo côté. Li sumu wana et ça les chaînes de masumu. Donc mutunyo so ko beta libaku eza lokolo batie libanga moko na balabala soko lingo le kata ali nzake longo nzake sali pasi donc mwana wana komi libaku donc to mama wana komi libaku to tata wana komi libaku siko mutunyo so ko longo nzake so siko ko beta libaku eza ni tango moni ojima kanisi mabe libaku wana beti lisumu wana lekina mwana wana ubina mama wana
ou bien na tata wana tina baboti pamba te aza na responsabilité na bino boloba ki ete tokolakisa yo nzela ya nkolo Yesu Kristo tili wana yo osaleli yango tokeba bamasumu mosusu tokokela lifelo bana moto bakoyela biso yango soki obese les bras okende oka ya ofele pamba te omonaki lokola mwana soki natungisi ye opianga mbongo te voilà tobinaka te tolataka bilamba ndenge lingomba sengi tokokenda les 12 préceptes tosombaka mokolo ayenga te pamba te tolobeki mokolo nyonso topesa yango ye yo bimi oke kosomba me batie mobeko tosombaka te soki biso nyonso tobimi tokende osomba obi biso nyonso tomela masanga tokoya ndako ya nzambe paster sikoyo amelaki masanga akoma oloba n'importe quoi masanga na nzoto ya mondimi elongolaka nguya na kati na mokanda nzambe ntango totangaka makambo ya Samson oyo azalaka makasi mama na ye azwaka mobeko oyo ange oyo yakoloba na ye te mokumba omemi mwana oyo akobunda bitumba akodelivre libota na bino kasi masanga makasi komela te batela mobeko wana mwana wana bimaka azalaka na nguya makasi pamba te alcool na nzoto na ye ekotaka te mama wana batelaka mibeko biso lelo ekoma okomona bamasanga ngo ekoma na bakombo ebele bazobalola biso kaka mosusu wana couleur ya masanga balobi te oyo eza na alcool te mpona batia couleur wana bazobalola biso mpoka bazwa biso mosusu o 0%. Ah, oza si bon 0 na ndimi bon batata na biso bakola bakoka na bafanta yo changer ozopusa na penepene ya porte ya ambassadeur so na bi porte ambassadeur bo comprendre ngo tanga kombo wana te ya bar batata na mama na telemeli wana lelo mama na likambo to te ya malelo so batuni bino bateyaki nini tozana mokili oyo mais toza bata mokili ote tozana mibeko na biso mama na likambo yango wana na mibeko wana yango tokolakisa ndenge tofandi boye emonana kaka bolingo mais soki tokamati badefile tobandi kobongola defile tozokotia boyini satana nzambe atalinga kosalisa biso bamaladi na biso mosusu tozolela na bapriere elongwaka na defile okomona mutu docteur akomeli ordonnance faut que nosalaka séance ya nayebi te baséance oyo babengaka nini neti ozalaki na makolo pasi bazosala biso baséance okendaka bapesela yango ordonnance ozokende baséance nga nakenda ngo nanu te nayebi te boyebi ole nafuta mbongo ya ordonnance mene nanga défilé ti na défilé eleki ordonnance oyo ya koningisa makolo na ndenge ya bonzambe tout à l'heure sur défilé bandi nga tambola na défilé te nazo occasion wana te na tambola na défilé te banda bakota ngomba na dexi 50 ans po tobetaka musique na mona ka bato batambolaka donc ngaso babi batuni batambola mabe na yebi bango na mona bango na mona to mona que maman na so akoti na défilé na ba mulongo baby maman na koti bana papa alimba souffrir au mona ba jeune garçon to tika makambo zo tambola makolo na yebite na ko démontrer ngo ate makolo comme yo so tombola lokola au moins so atie col patex na sema makolo muto tombola neti so neti wa tombola te maboko to tambola normal to zong sa défilé ndenge zalaka to zo tungisa papa mingi azo linga sepelisa biso mais aza ko hésiter soki kaka kwesi tala bande kona ngai mkonzi moko mboka kufaka mkonzi wana papa lingaki mingi mkonzi ya leta te azaka soldat na grade avancé na tango wana na pembe na papa ezaki ba musicien omona muto sala SPC musicien muto sala protocole musicien muto donc ba service nyonso to omona lelo tout autour de papa ezaki faki donc son papa lobi likamnase to yoka mopo ba on boya ko lobi so papa lobaki boy c'est ainsi que tozo zo ba makambo mususu papa kulutu na intention na lobi papa lek mutu wana koko zongisa ye pas zonga vivre abi papa mbuta bon tata yo sani tata mtoyo zongisa ba oui surtout sali sikoyo to dévancer tata biso to sala pa to yokana ki ya biso akokana ko la msedembe oui mais oyo ko zongisa penza mutu tata mtoyo sala ngo
Surtout sali to dévancé tata au sala ni ba aussi ba mon ango. Tika ezala likambo singa pa tata. Ezoya tata nani papa si mon ba ngangani. Tant azoro ba makamu susu ezoya e salama te. Ba papa ba éviter ko sala mopo to ko ba se salama. Ba kokaki ko sala mo avec ça qui réservé pour na tata. Siko to komi tata siko azolinga kata tozo yokate ba we ba yote ya biso. Mukolo ba ko le 3 pasteurs. Siko pasteur moko akufa obe ba papa na biso ba kufa moko Yesu ko aye tanga kusimba Bible aya bando ba okima po azote azomona bando ba okima tozela ngote totambola na solo totosa libeko tobatela nyonso lingomba azopesa biso matei na biso ka lelo yango wana mama na likambo tobongola défilé mabina. En 1921, papa Simon Mbanga yeke pas une abisso. Mais avant 1921, bazala ki obela comme yakimbangu fula mwana zala, maman qui pas vite à l'obelela yango. Mais tant que papa Simon Mbanga ninga ki kokita nguya na ye, akita aux États-Unis. Vers les années 1800, avant même la naissance de papa Simon Mbanga, akita aux États-Unis. On a lingo moto blobarake, ya ba mormon. Oui. Apona rappel Sion, ndenge bapona pe nkamba, apona rappel Sion. Motambu sina bango pa tambu ce qui bien. Mais par la suite, tant ba jeune, ba monique l'exigence comme totonga. To sala boy, ba bani ko senga ka ba dérogation mibeko. Ah, bon suko ndenge yozolo ba boye. Est-ce que to kokina biso ko bala basi mi balé, pas battre tout le monde ba maman na lingomba ba komi mingi, ba maman mingi bazo mona passe bazo lela. Pas battre vie sociale comme il passe. On écoute à maman, à ce qu'on fout en côté, moyens alités, tous doivent avoir en charge. N'andena ma bête, yoka n'eng bazo senga. Mubeko zolongwa, malembe. Tata wana tango kufi azaki motambu se bango liboso, o batika la tango bazui, y compris bana na ye, molimo elongwe. Mystère na bango nyon surtout et s'arrêter vers les années avant la naissance de papa Simon Mbamba. Avant 1887, molimo se longwa ki tout sikoyo batali se long na bango na nkamba yo seleni papa Simon Mbamba yo botama na 1887. Pamba te ba échouaki. Biso to koma bongo, biso zero défaté, ba bié ba pesi biso ango, ba racheter biso na makila na bango atalo. Papa Simon Mbamba kiangani. Alobeli biso yango ba tata ba sopi makila na bango. Kolo yeso sopi makila na bango. Nyoso na pona biso. Siko papa Simon Mbamba kiangani na tele me alobi ngana ko soba so makila te. Pamba te kati na ngai ba on sato bazali. A renforcer ma te à un niveau moko. Mais comment ça nga soni na mona ka 3 pasteurs ba comme te ya biso. Soki na zalaki na kamba un jour non le papa on a compris ata pasteur moko te. Il y a professeur ba comme mingi et l'axi que toza bazoba papa salisa biso longo la petite étape wana to koma bana mayele. Ça gêne. Ba tata bazote à genoux. Biso apo muta fuka mabaye na kiti. Toza ba age na ba. Pour muta fuka mabaye na kiti simba. Mais tata na biso ba kitité. Vous vous rendez compte? Il y a sacrifice bazo sala po to bongwana. Tout à l'heure bon mon amour to yembi ça ou bien quitte na ba parents monsieur ba tia ba tabourer ne lo ka fuka mena. Les kaboté to bongwana pamba te tam to komi ezata mo ya passe ba signe de temps et c'est là qu'ici. Na kamiso to komwana moto na mutakangeli kambo oyo to yere lelo na komba tata mwana pe mo santo amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Te Seigneur, maman, mon temple, Saint-Dieu. Kotunama ezali kozela yo mosala oyo bapesi yo
ondimiye